Bandeko, pourquoi tolinga kosala baninga mabe kopesa bango pasi? Et après koya kosenga pardon. Tomoni ba comédien bazaka kabaye bafingi simalango pardon eki ezongi. Liko nango baza ba mama mikolo. Tomona ki ya Gabi asenga belle vie pardon lelo tomoni Bijou la reine. Yepe oya biso ndeko pe si la bisalo pardon. Est-ce que pardon ni est sincère ou pardon ça la juste analyse? Comme d'habitude, tout ça, la voilà. Mbote na balandignon, c'est la grande découverte TV. Un grand merci na bino nyonso o besoin tant na bino ya kotala biso ya koyoka biso na ba analyse o biso to salaka. Vraiment bandeko na ngai ba mbote partout ici que zwami bino bah j'ai dit et là mon bino vraiment merci na bino nyonso. Tout dans la actualité belé ezoleka na internet mais to vandeli na no côté ya batu ya théâtre o to bingaka bato maboki o to bingaka ba comédien. Voilà bandeko tolali tolamuki tomoni ndeko na biso Bijou la reine. Bijou la reine oyo atelemaki makasi soi-disant kobundela Belle Vie Kandi. Soi-disant, il est vraiment asimaki kazana et mon amsala ya Belle Vie. Il est vraiment asimaki que il est vraiment à table Belle Vie à pêcher l'autre côté. Il est azamo lobeli ya Belle Vie. Et ya mo butu ye na Belle Vie. Lelo tomoni aleki asengi pardon. Ibosa bando luka relation c'est mais ba obligea ki aya kosenga pardon kaka place oya fingelaki. Na media et tomoni paye pe asali yango aye kosenga pardon bandeko nanga pardon o asengi eza pona ni po akenda rejoindre pasila to avandi pena raisonner que te ndeko na salaki asala nge loko te menga na pesa ki pasi tikana ya kosenga pardon parce que la Bible nous dit pardon eza puissance oyo et libéraka. Peut-être abandai ko se sentir na culpabilité moko boabité na kisenga pardon ou bien eko senga pardon il y a intérêt. Bande ko eza passe vraiment comment on a lelo ba mama mikolo o Bijou la reine a mwana mukete bande ko nanga. Bijou la reine aza mwana mukete. Bijou la reine aza mukolo aza mama mukolo. Aza pe na bana ya mikolo. Mais comment na Bijou la reine moi si ngambezi boy. Oye olobelaka mwasi moko boye oyo pe aza moninga no mwasi. Peut-être pe na âge yi akoza pe mukolo Belle Vie na yebite. Peut-être pe Belle Vie akoza la mukolo na ye. Mais au préféré na yo ozala mukala ya mundeko na mwasi bandeko. Na ebite isala bango ndeni isala bino ndeni tambo sala ngo isala bino ndenge ni tambo sala ngo komona ke muninga wana sali na ye loko te mete sentiment ka na kotela o koto ponga pe batanga ka ubie bolinga ka ba matala nango tellement za na succès te po batchao ka to izala ndenge ni bandiko na bilo mususu elekaka na communauté na biso izala moi genre pisa la somo bandiko. Lelo comme na Bijou la reine a kosenga pardon. Oui, et ça lit bien. Pour akenda qui trop loin. Akenda pena musika ya musika. Asali bien. Mais ni ne poussera bango basala ba bloko basala ka. Kotala naza responsable, naza na belle famille. O balanda nga ba ebike na sala la théâtre. Na ko bimsa ba propos moko boye quelconque. Et le ni pour bino, ba futa bino combien pour ça les locaux na réputation na yo obebi sango penati na ba niveau wana. Eza na ba mami belé to mona bande ko belé balanda balinga balanda ba exemple na bango ozulo kwa mama top a fingami ya osana te. Mais mukolo monte na mona eko bimisa ba propos o ba jara ba Bijou la reine ba bimisaka. Même ba jara ba Gabi ba bimisaka. Ozi mama ani wa joie pas elombi. Azaka femme moko vraiment très respectueuse. Assez respectaka, asala juste musala oyayi. Tozuye moko Belle Vie.
tozuye moko sila bapeshanga wana badinana totikala komona bango ata mokolo moko te aleki na tv azobimisa balangage moko balangage moko ya terre à terre balangage moko ya mabe ya bosoto totikala omona yango te me bino oyo bozalaka na nsima bolingi komitya bamikala bozala na balangage facile ya koya kobimisa na bamakambo oyo okoki kobimisa te oyo ekoki kobebisa réputation na yo oyo ekoki kokimisela yo na bafani oyo balingaka yo vraiment c'est réellement Bijou la reine pardon sengi vraiment eza sincère zwa conscience zwa vraiment conscience ke makambo na sala na le passé na otikala kosala yango te na vie nanga mobimba po bosalaka soni moko ya osakana te bana na bino bakenda baklasse internet lelo ekoma à la portée de tout le monde mutu nyonso akoma so atie mega na ye asali internet na kini kutu nakoma oyoka bandeko ebele bakoma olasalela appel normal aopréféré atia wifi asalela whatsapp pour que wifi wana ede pe ya mwa abwaka misu na baréseaux sociaux ebino vraiment bomipesa na bamafinga koya kokitisa mutu pourquoi pas bozwaka temps etant que basi bamama mikolo oleboya koséparer susu eloko yango relation oyo ekabwani oleboya su kokabola yango très bien pourquoi pas bozwaka temps ya koya kosiplie bandeko wana baluka bazonga na nzela ou bien sûr balingi kosangana te baluka bavanda moto na mona coin na ye mais pourquoi boya kozwa toujours parti moko et après efuta bino nini oui ndeko wana osepela nao et olobi na ye bien vraiment obeti ba bordure alors $50 kabelo $100 kabelo mais réputation na yo ya bana na yo ya famille na yo ya belle famille na yo ochango wapi bochaka yango wapi vraiment bablo mosusu bandeko botikali botalaka iloko nini na yo ya osala na yo ya oloba nini na yo oleze ndeko wana asali neti ngabwe nini likambo ya yo te mokolo likambo avandi azoboya koloba azoboya komisa maloba ekezokisa si réellement batindaka bino ntango ye atindi bino pourquoi pas boyebisaki yo moko kende bima sala loba oza na monoko po biso nyonso toza na minoko baivi asala ya théâtre alobaka na bafilme azangi monoko te donc pour dire que bino nyonso oyo boyaka soi-disant na koteli intel boza bahypocrite et puis boza mitema mabe bino oyo pena baolobelaki bokabolaka bato alors bato lokwa bino neti nga boye na olingo vanda nao te mpo nayebi oyo avanda nanga lelo lobi aobwaka nga okende kuna donc so olingo vanda nanga azala netre ah oui so olingo vanda nanga azala netre kokotela nga te kokotela ye te tosala mosala mpo neti boye pardon oyo osenga eza ya nini bazwa kuna na SB okoma ojoue koto ozojoue te ou bien koto baopio bambongo te to eza nini to eza ka pardon se libérer osengi ninga pardon osalaki mabe après ovanda na yo vraiment ça fait mal hein? C'est la honte tomonaki mpe donc baje bato ya théâtre bakojoue eza kaka bongo bakomi osala baje ya bongo tomonaki ya gabi asalaki babiloko ya bongo et à partir ya voyage na ye asalaki ya poto o ansa abengisaki ye na festival wana tomonaki ya gabi aleka asenga bapardon pa belvi baya gabi baya baya mikolo bokosala mpe réunion moko boye bobengisi bozwi ya gabi ozwi intel boluki place moko boye toloba te tobengisa bandeko wana nyonso baya tokanga baporte tovandisa bango nano tosolola ojuste ezalaka nini toboyi te mokili elingaka polémique mais mokili mpe elembaka balingaka mpe kimi ezala tocomona wera ocobeta na héritier
ezalaki liboso papa kuna bazoyokana te me tala nde basangani mokili eningani mokili esepeli boye nde ezalaka papa na mwana mokili ememamaka ndenge bino mo bomemela bango bandeko mokili ememamaka ndenge bino bomemela bango so bino bobi tolingi na biso polémique te toke nango boye baolanda bino ka bongo aussi longtemps botravaillaka bien aussi longtemps balingaka bino bango baolanda bino ka na likolo bino bomema bango so pe bomema bango na ndenge polémique bango pe bomema bino ka na ndenge baolanda bino ka na ndenge polémique na ndenge pe ya mafinga oui eza na baresponsable ebele balingaka bato bafinga te mais eza na baoyo vraiment baconscience etekama bakolanda bino mpe ka na ndenge mafinga osali bien osukisi ye bandeko bozwa conscience bomiyokela soni botika bozosala mosala bien théâtre yango wana eza kaka na bageto mosala ezosalama me bozwa avance malonga te mpo na nini parce que bolingi ka bafutilité basentiment bata basentiment tellement pas eleki na mboka likola $50 $100 opréféré vraiment obebisa réputation na yo ozobanga te ke babalanga mpina na belle famille te boye te esimba te donc oza nao kuna te donc koko oza nao sans foutiste oyo ekeya eya vraiment eza pasi mpe mawa soinga sila oui bible elobi tolimbisa na olimbisa bino me na opusa bino pembeni na nga te na opusa bino pembeni na nga te mpo moto deya baswaye na nyoka ata moni ebimba nyoka wana opusana te ayebi somo wana ningi ezalaka nga mpe ansila bisalo na opusa bino te fo oyeba ozala netre fo oyeba kosangisaka bato botikaka koseparaka bato eza malamu te bopesaka conseil so omoni mpo oza no na conseil te kanga maboko vanda talaka ndeti otala filme po filme soki totala yango moye toloba eza te tolobaka biso mona bandako fale atya boye fale azongisa talaka bongo esapelo te vraiment bandeko na nga Bijou la reine osali bien pardon na yo en tout cas osali bien mais oyo pe ayebi motema no eza ka nzambe biso toyebi motema no te mais next time komeka te kosala te zala netre makambo na yo te kokota te atolingaka moto yango mingi kokota te makambo ya mwana na yo ya mobali na yo ya belle famille na yo kota ya belle famille mpe kutu tokota yango moitié bakota yango nyonso te esopa yo kotikala fo ose reservaka esala o bien omoi nde baoblige osenga pardon na tele osengi pardon yo mama mokolo boye mpo ani babétise elekaki bato ya théâtre bacomédien botika motema mabe bozwa conscience zala netre soki babengi yo te c'est bon soki babengi yo nayebi ke bamosusu baosala yango mpo balinganga mingi koto to babenganga omona mpe babengi yo te neti nga mpe olobeli belle vie en tout cas natika omona te combien de foleki na nini yango na belle vie tv yango nayebi te me namoni yo mpena mingi te na ndenge mabe te alors boyeba komipesa respect baluka yango yo moko vraimen fo oluka ndenge baopesa respect soki yo moko ozose respecte te bamona mpe ka lokwa lipape bamona ka lokwa lipapa makasi moto arespecto aza te vraiment bandeko nanga tozwa conscience voilà abonnez-vous, likez, partagez. Bisous, bye. Tokutani, animation.